Bambote. Bambote na balandi nyonso. Balandi nyonso ya tu veux ou tu veux pas de la star congolaise et autrement dit Mama Lopango na Canada. Appellation bien contrôlée. Lelo yaya tokomi dati nini. Lelo les 31 ou les 31. Lelo les 31. Est-ce que vous foutez de andako? Lelo les 31. Les 31 juillet 2023. Elo kwango bozela ki eye. Sorry. Elo kwango bozela ki eye. Tenanga po okoma lokola ngai. Appelez maman Patricien. Patricien. C'est elle qui soigne ma peau. Bon, mona ki po na ndenge ezalaki. En tout cas, na komaki na po ya mokombo so oyo. Para fifi bangona. Muyibi asoso asupa ndenge basalaki ngai bakota bandako nganga na Benin. Voilà. Ten na ngai yango. O eza gamme, eza des gammes, toza ana toza na gommage. Gommage yango na gomaka nzoto nanga 15 minutes après, avant disons. 15 minutes gommage. O eza ya mwa kala. Gommage si la ranokite. Après avoir ko gomi nzoto nanga zwa coton na yo, coton. Zwa coton sukola elongi démaquiller, se démaquiller, zwa coton lotion visage. Zwa coton na o sukola na lotion visage. Nettoie ça très bien. Après avoir nettoyé ton visage, tu prends les petits savons ici. Prends ton petit savon. Katango na mibale. Nga na katango na mibale. Pour na sukola na ngonjo tout ezaka juste pour les longues. C'est juste pour le visage. C'est bien mentionné. Savon visage. Sublime Doria. Voilà. Après avoir ko sukola oyo, zwa savon oyo. Oyo eza savon ya nzoto. Vous comprendre? Eza savon ya nzoto na sala nango 2 à 3 mois. Oyo. Au moins que eza bien fermé. Bien conservé plutôt. Bon moni, o eza ya sika mususu naza na ngona lokuna na saleliti. Savon visage lotion. Obandi ko sukola nano elongino na lotion. Aussi, si vous avez na lotion, vous goma qui déjà nzoto 5 ou 10 minutes avant, tango bimi na douche. Joa oyo. Crème pour le visage. Ba komi bien. Crème pour le visage. Crème de visage. O ezalaki savon visage. O ezalaki lotion visage. Bomoni yango, savon visage, lotion visage, crème pour visage. Yango. Crème visage. Yango. Crème visage. De visage. Tango shishi wana po elongi ba soigner yango très bien koleka maboko na makolo. Après kozwa crème visage na yo oyo crème pour le visage. Ozu yango zu mwa goutte oya sérum. Biso bonga na Kinshasa on appelle ça sérum. So botalia wa cette huile a été conçue pour blanchissement rapide de la peau. Donc voilà, sérum. Ezala boy na longola moko pour ça la gamme. Ezala kaboy. Voilà, gamme yango. Parce que savon pour le visage, lotion pour le visage, crème pour le visage, lait pour le corps, gommage pour le corps, crème pour les finitions, crème de finition. Oyo eza pona batache. Batache oyo bomoni bomoni ke ngana na batache lisu te bomoni pota oyo pozi yana la kisabino pota ngoza bomoni pota oyo bomoni na zikaka na ndako na 2016 liboso ezaki penye zo mona na mwindo tu bomoni ekomi pota oyo moni maboko nanga to simba mai tout le temps bomoni maboko ezolakisa me pa ke na otia choko voilà. Donc gamme yango eza nango na moins cher. Je dis bien moins cher. Mama Patricia numéro na ye ekozala circuler. Muto ana posa nango obengi nga na pesio numéro.
sinon te naotia numéro bino nyonso bozotala bobengi kombo na ye madame Patricia. Madame Patricia. Numéro ekoleka wana eza na plus 1 514 808 je pense. Et puis tout le monde aza na besoin ya kolanda yango kozwa yango awa na Canada atindaka partout, atindaka même en Afrique. Elle la voit partout, la gamme de la gloire. Gamme babenga yango Cléopâtre. La gamme Cléopâtre. Donc voilà. Oh na la kisakite. Numéro yango ekoleka kala te.